BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Ah bon? Non, maman Koufaki depuis 23h. Ok. Mais 23h, il y a le 9. Il y a vendredi, il y a le 9. Le 9, ouais. Oui. Mais biso, papa Claude annonce que biso, liwa ya mama te. La famille Moutouma Otazaki non informé. Moutouma Otazaki informé. Moutouma Otazaki informé. Même bana o balala ki na kati ya ndako bava ne pas mama tchala mwana. Bazalaki informé. Machallah, azo accord ya maman tchala mwana ake no kote sango na morgue sans pour autant annoncer la mauvaise nouvelle, sans que bino famille biologique à maman tchala mwana na ba nièce à maman tchala mwana o ba fana na ndako à maman tchala mwana. En tout cas, biso pe toujours se poser la question. Pourquoi attaquer na morgue sans qu'on informer famille? Donc, aux appels à mon tourner autour de ma tisikoyo, notre zélo en réponse T. Nous parlons il y a Gombe, il y a justice. On t'appelle ça biso Kabila les pères. Après ça, on m'a tchala mwana en guise de quoi? Azalara, si je peux le dire, copine, il y a musée, et ça y solo. Ben oui, il y a solo, comment ça te banise, il y a solo. Après ça, tout cadeau quand on fait les boitins. Bazaï, moi, c'est Bazala qui voilà. Après ça, maman tchala lupango. Mais toujours le bon sens que non, yo zala qui na moisi. Tant que biloko na bana côté kama mbongo no sana ngoni. Bana ko multiplier nous va toujours qu'on s'attaquer de na papa Claude. Ya même moi ça papa Claude na nga o aleka ki na internet azolela. O teke biloko nyonso parce que biso tout esprit na celui que papa Claude mutatinda mama te ka biloko na ye. Atiki eta lupango moko te na ndenge ya lelo tolo belako. En tout cas, biso na famille, to bi que match na mona tiki lo te. Na o biso to mona, o biso to yebi. Eloko ezate. Ba biloko o yemo kwaza conscient yebi asala ke pa mama babongo na ye babiloko mususu o yazwa biso Claude Machala ya ki na Afrique du Sud na coupé na chemise à marche courte je crois na li papa Lem soupo na été non on a été na chassa viva na maboko moi ah ben non Afrique tu ya mama Machala libre Afrique du Sud na valise te maintenant Sacha viva. Ben oui un homme marié Non lui. Ah bon? c'est un homme marié ana mwasi na ye bana na ye o bakita ki chassa. Eh ben, ok, papa Claude Ascota li ba les pas maman tchala mwana. Aza papa ba ne belé hein, ana bana ebelé. Aza o marié za na mwasi na ye, apa ba oto yo ka sakana sala mo pembeni mais aza na mwasi ne pendo za pena légitime na ndako. www.congotopnews.com Claude Machala mutamema maman tchala mwana na PPRD. Msusu wa yo matcha mwana mutamema Claude Machala na PPRD. Maman tchala mwana mutakoti si papa na biso Claude na PPRD. Dans le PPRD mais tobote mais PPRD batika ki pe maman. Oui. Ah oui. Batika ki pe maman comme personne benga pe boye. Téléphone ba yambakate hein. Boshaba yambakate. Maman tia beli awa va kufa awa. Azala na hôpital ou clinique. Muto amona na ki azala kité na hôpital. C'est un commis grave ne va transférer ce qu'on a hôpital à maman Olive. www.congotopnews.com Alors tu luambo te zala ke lo mwanda ko kana ndinga makambo ba sala ba politique na bango créer kaka. Maman tikala olota jamais ndoto luambo en tout cas papa de l'île Skotoana en tout cas senga suna nzambe ya mekofungulo sumiso molimo makasi. Tika makambo mambili ya bela lela yana yendeko na ye na kimia ba problème zala ya bango yemo ka bindinga osengela pardon pas ndeko na ye. Donc tout ce que mambili ya bela la mana kiani la kimia. Donc famille ezokani la mambili ya bela. Hello mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Merci Nabino de vous brancher, boza kolanda. Vos abonnés massivement, vraiment. Toza toujours wana ponako informer bino. Sans plus tarder, mandeko nangai, j'espère que vous avez suivi la vidéo de cette dame Oazali nièce ya mama tchala mwana ya ndeko na ye ndenge azali corrélaté. En tout cas, na makambo à lobby, je me suis dit non, je dois dire quelque chose. Natia moi commentaire par rapport il y a interview oyo basali na bandeko na biso ba journaliste, ça fait très mal. Liwa ya mama national mamuchala mwana ezo sala pasi na motema ya mutu nyonso o ayebaki banzembo na. Je sais que mamuchala mwana baza kolela ye partout. Na ba pays ebele ceux qui connaissent na ba page ya ba ivoirien ya ba ghanéen ya ba nigeria en tout cas bazo lele partout parce que azaki star international nzembo na ye banzembo na ye mutuashi na ye style la musique na ye en tout cas amemaki yango partout na monde.
en tout cas bazo lélé partout, bazo rendre hommage, paix à son âme, que son âme repose en paix. Voilà. Concernant interview oyo, naoki passe na motema, eloko liboso, naoki passe na motema, que membre ya famille a confirmé que Mamouchala mwana atikaki eloko te. Atiki eloko te, batuniye, bobino bomwende batuniye, est-ce que Mamouchala mwana atiki lopango alobi que non atiki eloko te. Selon famille, Claude Machala, papa Claude Machala, nde abande kupuse Mamouchala mwana ateka biloko na ye. Donc biloko nyonso ateki, ba mapango nyonso zaki nango ateki. Lopango ya justice ya Gombe batuni parce que ba soupçon bino boyebi ba soupçon ebima que Mamouchala mwana azalaka copine azalaka mwasi ya feu Musée Laurent azalaki ya mwasi na ye. Bon, en fait, tozaki vraiment la certitude. C'est parce que ça y a des soupçons. Biloba, loba ya Congo, les ont dit. Il y a des Congolais qui sont et tout le monde dans l'interview, la fille, la dame a confirmé que oui, Ezalaki ya solo. Donc, membre de la famille a confirmé que non, Ezalaki ya solo. Ba pesa qui est lupang musée, a pesa qui est lupang wana. Lupang oya Gombe ya justice, a pesa qui est, mais lupang wana Ezalaki vendu. Bamsou balobi ko ote mama sifa botela ki lupango etu en tout cas Congo na biso za Congo elenge Congo na biso za Congo elenge wa bengaka elenge ya Congo botama congolais oyoka elenge Mamouchala mwana ba mapango nyonso azaki nango ateki. Mais faut pas koyeba qu'est-ce qui fait que ateka mapango nyonso wana parce que na minute oyo Mowei akufi déjà. Tokosolola na nani bokotu na nani a confirmé parce que tout le monde condamne Claude Machala atekisi lupango. Est-ce que pour mutu ateka lupango mutu ko lupango ndako teka lupango to mutu musunde ateka lupango c'est bien akoy ko intoxiqué que non teka lupango mais pour mutu aya a signé mikanda azwa mikanda lupango a signé azwa mbongo a remettre ba document et pas ba acheteur. Et ça y est moko ezaki conscience na yemoko parce que c'est la famille dans yango tout ça la mambo vice versa so que za mwasi ya kufi ba kondanaka mobali mais so que za mobali ya kufi que non mobali o a kufi ba kondanaka mwasi donc ce que mutu moko na couple aza na autorité en fait c'est pas autorité mutu na couple aza par exemple aza homme public to koloba to femme publique bako condamner couple wana bako accuser l'autre comme gigolo comme alandaki pona mbongo soki mwasi ndaza na mbongo mobali wana za gigolo soki mobali aza na mbongo mwasi wana landaka mobali pona mbongo ba yebite tous anona pona to sola na lingi to sola to zala bato Mamouchala mwana parce que na lundi na interview la dame a lobby Chala mwana qui sa Claude Machala ayaka na Afrique du Sud na lipapa ya viva yako kota libale pa ya Chala mwana azaki dana mwasi na ye wana to boite tozoko te la mutute azaki dana mwasi na ye azana papa ba nebela sundola bana yako kota libale pa ya Chala mwana. OK, merci aki libala kuna siko biso toyebi ke Claude Machala aza producteur aza manager azalaka manager ya Mamouchala mwana siko pona kozala manager producteur ya moto mais vous en avez mbongo ti bon manager na munoko te peut-être na yebite ki manager ngo il faut ya nzala soki ezaki manager en nzala wana to kondima mais biso toyebi ke no producteur na ye Claude Machala le mbingazo niveau akumisa ye niveau abwaka ye niveau akumisa Claude Machala parce que biso na ba chanteuse oyo ya mboka na biso ya minene toyebi moto a présenta mobali na ye officiellement toyebi eza Mamouchala mwana ba msusu ba yembaka oyo ba tosoko mona ba boyfriend na bango te siko la dame azoleka pona koloba c'est bien bon Claude Machala à cause à chigolo à cause à la boye patati patata à cause à la boye mais Mamouchala mwana andima ki Claude Machala na ki gigolo na yona nandenge akufi amemi na morgue
La famille condamne, c'est bien bon. Atekisiye biloko, mais il a fallu famille bazala. Erba mchala mona bande kozanga na mbongo futanda ku famille bazala ki wapi. Tozonga no tozala pe batu. Waneza selon ngai, je ne sais pas ce qui on a pensé. Eza mupandi. Erma mchala mona zanga ki mbongo po no futanda ku famille bazala ki parce que na minito famille bayanga ka ko condamner. Maman na ndenga zolela. Oh maman kulut na bango. Oh tiki biso pauvre. Claude Machala a teki biloko nyonso, o tiki biso pauvre. Oh! O tiki biso pauvre. Est-ce qu'on a dit à bino pauvre? Est-ce qu'il fallait yende angindi sa famille? Si ko ta nyonso oyo mamo abadi ko na interview on a yoki alobi abane ko benga kutu na peperde abane ko benga ba numéro ba yamba kesu na téléphone te. Soki donc c'est que cela veut dire que akoma ki na niveau moko boye ya en fait, à comment qu'il n'a pas stress moro, n'a pas dépression moro, talaga combo oya sala. Et ça la passe c'est combo yo, au na ba niveau mo, au comment zanga na biloko kolia. Au comment zanga na ba mbongo faloza la ba mapango etekami, biloko etekami. Donc vie est réchitée. C'est pas facile à gérer. Mais malgré Herbino Bozofinga Claude Machala aza gigolo, aza texie mapango, malgré côté qui sa mapango, malgré qui gigolo, malgré qui tout, mais dans ma situation difficile, il était là. Nandenge tchala moi na côté hôpital 3 jours à Sali, dans hôpital 3 jours. Il était là. Surtout baki no alanda qui pour l'intérêt, pour mbongo, mais il fallait attirer depuis longtemps parce que tchala moi na zasune l'autre côté. Toujours côté la Claude Machala te. Non, toza wana te que non. Il faut tout la paix ma paramètre c'est bien bon. Aza mutu. À cause de l'okoswa mbongo, a tekisiye mapangu, balie mapangu. Suko mbongo oyo bateka mapangu wana. Ekenda wapi. Na ba mbongo nyoso mamuchala mwana sali na ona carrière na ekenda wapi. Zaika ni ko supporter bandeko. Bana bandeko bafanda na ndaku. Abandeka ko supporter bango. Okoye bandenge nini soki pe asomaki mapango mususu acha na comme na secret batu ba yebate. Il faut tout se poser ma question. Il faut tout se poser ma question parce que c'est bien mon famille bakoya atiki yomba mapango mususu boso yoro biloko mususu na vie qu'il faut na discrétion. OK? Il faut qu'on na discrétion parce que tchala mona atiki l'autre côté. Qu'est-ce qui prouve qu'atiki l'autre côté? À cause de la payer na Claude Machala a yebisipe mobile parce que azaki mouton o ya confiance nandenga kufi azaki na confiance malgré Claude Machala babi ke no alingi mbongo mamando sala mususu na secret quoi abando sa mususu na secret que Claude Machala yebite peut-être yemoko na kunda akie na ba secret na yemo ke no na somba lupango boye na somba place na somba boye si c'est vrai que atike l'autre côté. Qu'est-ce qui avait fait que non atike loko? Il faut tout na ba question, tout me peut ça rappeler ba réponse. Nabi ke bato mayele bolanda rappeler ba émission oyo boza mayele boza sage. Mobali wana gigolo, malgré que gigolo na ye, ba gigolo balanda mutu po na mbongo. Ce qui a découvert que mbongo ezate, aonya mukana ya okima parce que elanda yona po na mbongo. Mais malgré wana depuis l'isolo toyoka Claude Machala, nandenge akufiti lelo combien des années baza together. Akepe atiki na morgue. Quand la famille condamne que jamais on même moto na morgue, on contacter famille te, oh est-ce que bino boyebi soki muto akufi émotion muto azala nango émotion muto azala nango oh mais abala pe na tchala mwana te bafanda na bango kaka na kimakango tokoloba mais malgré wana tout atali yango te to condamna ka ke no à 100% mutu te total ata moi bola momoko amuke c'est bien bon aza gigolo atekisiye mapangu maman na seli mais malgré wana na matanga pe azakaka moi si na ye oyo maman bana ne aza en vie mais azo s'afficher partout na matanga tout aza toujours cela veut dire que no alinga ki tchola mona bolingwa solo to matato kita oui to matato kita alinga ki na bolingwa solo. Pour ceux qui ont une relation, l'amour est aveugle. Moutoko mona ke no azako ka par exemple, aza mutu mo aza tinate mais azana mutu alingiye. Mama chala mwana na ba surpoids komaki na munene na komaki na mibali musu ba kima ba se minene. Et moi si munene botika na ke ba jonjing.
tolobite que non Claude Machala zanga ki mo ba Njonjinga libanda à cause azaki nango mais tant que papa pour moi soit bien papa Claude Machala papa c'est que ça na respect oyo bande ko pesa ye et ça par rapport ya yemoko mamuchala mona ndenge abandaki ko traiter abandaki ko traiter mobile na ye yango balobaka respect les autres dépendre na mutu oyo zo pesa les autres dépendre donc ce que lingi batu ba pesa mutu respect au fait na relation par exemple ce que ozana mwasi to ozana mobile la façon dont tu respectes ton homme ou ta femme yango ne peut ko reflecter batu baza tout autour no ba respecter parce que soki yo moko ofinga mobile no respecta kete soit mwasi na yo et bon batu ba oza tout autour ba respecter te donc au monde ndenge bazo benga papa tchala papa Claude Machala cela veut dire que maman ba ne ko pesa valeur moko na famille c'est quand on dit que non oh mapangu nyonso bateki ma azasu na eloko moko te c'est bien bon eloko moko te mais après matanga d'après moi famille koleka la koleka na ba télévision et tout na ba réseaux sociaux ko condamna ka que non mobali mabe non bozela non ba kuta parce que pas ces ana motema pas si oyo famille bozana ngo plutôt na pas sur moto balala kana balamuka na et c'est différent je vous dis. Au moins ceux qui t'ont commis éloigné affection eza nango mais siko affection na muto bola la kabola muka kabosala makambu nyonso c'est différent au moins so boza close na muto façon ko misie na façon ko mis muto aza musika ta za ndeko na za musika eza différent surtout na relation amoureuse mobali oya yo façon ko linga yebe façon ko misie eza ne moto ko mis ndeko na yo c'est ça surtout na domaine na bolingo mutu yo lingi na motema c'est différent parce que un bozo condamné mutu mabe moi c'est akufi bozo condamné mobile nae mobile akufi bozo condamné moi c'est mais bon yebite loko mutu azoyoka to matato kita na minto Claude Machala loko azoyoka aza affecté parce que yenda zalaki na ye aola la zola mukana ye vi na biso to pasaka ngo na ba compagnon au fait basito mibali oto zakana ba on a vie na famille peut-être au longa na famille na âge à 20 ans na âge à 30 ans peut-être nous avons chance 60 ans na mokil ou bien 90 ans na mokil le reste ya ba jour na yo ko passer na mutu oyo nzamba che pembe non et ko lekebele na temps oyo passa ba musu to babala na ba 18 ans mais na ba mariage ba sala 50 ans de mariage ce ko temps e belé a passer na nani ce ko mutu oyo kabwani ne wana. Parce que famille, c'est bien, c'est la famille, affection, singa makila, c'est bien bon, singa famille, katanarate. Si quoi façon où yo muto azana ye chaque jour mobile to moi c'est affection wana, et c'est différent dans la famille. Par exemple, eza mutu ba seke musu ya moi sina mobile, fait famille ba oye baté. Eza ma seke musu so partager na mobile no, oyebisi mobile no vérité mo robo, to moi c'est ebisi mobile no vérité mo robo. Na famille aoyeba peut-être leki na oyeba makambo mobile ayebisi te donc au moins que non na relation moi affection mo robo moi loko mo robo ezala na kati wana Claude Machala c'est bien bon beaucoup condamné pour moi la famille olebo le kana ba télévision bo ba na ko baby sa image ya muto oyo en fait alongola moi soni totalement tokol ba alongola moi soni parce que moi si faut zana mobile so zana mobile était surtout sur les public aux mutu moko aux public surtout comme na ba âge moko bende ba maman ba komaki nango wana quelque part et ça qui moi bien parce que biso se ba que mamu national azaki na mobile na Claude Machala moi respect mais respect on est alaki par rapport ya mutu muso monke no azala ne boto ba mobile ne te loko moko te moi si normalement so ozana mobile moko ata baliote mais moi respect mo que no aza mobile ya. Moi respect wana o apesa ki ndeko na bino moi si bozela soki bokoloba après matanga bakundi bofandi bokomi kotuna lupango o atekaki yango pourquoi soki bozana na posa jugement c'est bien bon lupango o atekango pourquoi et loko bo esalamaki pourquoi après l'enterrement et ça te que no en tout cas vidéo wana o ya maman kuluta salaki oya seme ki achala mona salaki ça choquait tout le monde Claude Machala otiki biso ba fait otiki biso ba pauvre siko iya ba ndeko sala ne mongo po bonga sa famille yango na vie il faut ko luka na famille bino nyonso bobonga na vie
oyo ayebi ke no aza na moyen kozwa $1000, oyo kuna aza na moyen kozwa 5000, oyo kuna aza na moyen kozwa 20000, oyo kuna azanga ata 200 te. Oui, omoni motema mabe ekozala vraiment makasi te par rapport ya famille oyo moto asimbaka $200 azaka moko. Bino nyonso bodépendaka na moto asimbaka $1000. Donc pour moto asimba $1000, il faut azalaka mo biso bode yango ekotisaka ki jalousie. Mais comment yoko bano revivre au tchela moto motema ke non otiki biso ba pauvre, otiki biso ba pauvre. Oh, otiki biso ba pauvre comment? Ngana mano travailler pour na bino, mon amour, tu faut travailler pour na vie. Oui, tu peux aider la famille, en fait tu dois aider la famille, mais eza à 200% té. Parce que herbat ba koli, famille koli, mon amour, on dépend de la vie na ye. Si tu as un problème, ndeko ko sunga mais yo osala ke lokote, o vivaka te, o se la ka pon ndeko na ce qui a koufa tike le biloko. Yango biloko mi maka pauvreté et mi maka pardon jalousie et mi maka kindoki. Yango mona ke no bazo souhaiter ndeko na bango kufa eloko liboso bako ya nini ko boto la lupango biloko yango yango wana baby ke ndeko aza envie posa bango akufa kaka po bango boto la biloko wana mi maka ba jalousie et tout. Donc c'est ça. Moi personnellement pour nangai na monique makambo nyonso bazela non esila olia koleka na ba télévision chala mwana salibo c'est bien bon et ça vit na ye c'est sa carrière moko abindi amema ki vit na ye nenga kufi ayebi qu'est-ce qui s'est passé au juste na ba bien na ye ayebi parce que to mona ki na vidéo ya maman Olivier atinda ki ba ko tikele biloko façon maman sepela ki ko sepela c'était un excès donc fa sepela ki makasi on dirait que non quand c'est la makasi beni oza star oza na mbongo sikoyo par rapport c'était par rapport à conditions de vie andima kite ke no biloko ane bele koya peut-être pe abandonza ngata na $1000 pour na interview otolandi abande koloba kisa alobi abande ko benga bato ya pe perdre ba ndo ya mena téléphone te azala kina ba nyongo lupango wana oya fandaki wana asombaki yango déjà mais asombaki apesaki mbongo non mais fallait silisa donc biloko wana nyonso wana ba choc wana yango esalaki ke provoquer maman malade. Maman belaki 3 jours. Le 3e jour wande ayako wasiki biloko ya kolia allié après akufaki nde na sa pongi to ebite qu'est-ce qui s'est passé au juste. En tout cas mes amours bato boza ba homme public bato boza ba femme publique boye ba ndenge ya ko conduire vie. OK, tu as besoin surtout basio bayemba ou basio basa public osa ke nonga na bota nanu te nazo nanu succès na ba mokile bango là tu fais ta vie pour les gens. Ce qui s'agit de kobota bota, ce qui s'agit de kobala bala, ce qui s'agit de comme moi ici la raté au moins chaque jour il y a des étoiles qui naissent chaque jour parce que yo quand il a succès yo ozanango 50 ans plus tard non. Tana yo koleka bakateliza makoka to yo koza succès pendant 20 ans pendant 30 ans. OK, c'est bon. Tana yo koki oleki batu musu baye. Mais si qui n'attend ça la succès, tu as de l'argent, aux opportunités, il faut profiter de ça. Il faut profiter. Pour batu musu baba ke no chala mona ateka mu Congo, ateka bana. C'est vrai chala mona azaki na bana, 2 un fille et un garçon. Azaki na bango. Mais et ko sala ke non bakufaki. Mais les gens disent que Asimbaki Kisi. Mais ce n'est pas ça le Kisi. Et ça Kisi te. Donc, et cause ça déjà, aura on zamba chaque carte que non, moi sur à cause la reine de Moutouachi et les lo. Malgré akokufa, tchala moi na to tika la obosa nete. Ba pepe kaye ba kufa to bosa na bango. Ba madilu ba kufa. L'artiste ne meurt jamais. Toko yoka ka Moutouachi, la reine de Moutouachi. Ata ba oba obima na sima. Mais te bika la reine de Moutouachi aza moko. Ti toko koma ba koko bana biso ba kwa des générations de BBM. Bibiche Mbombo officiel. Toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel. Votre chaîne de référence.